Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Famille Libota News TV. Vraiment, toye bande kolanga avec peine, avec douleur. Ya kwa nous sibino o ezali message to pesango oyo ya likambo oyo e komeli papa na biso o babengi na kombo ya papa Maswaku. Vraiment ba o ba yebi papa Maswaku, ba o papa Maswaku asepelisaka bango. Toyebi mingi papa Maswaku azaki vraiment temps ko jouer pe aza président et en tout cas aza vraiment mutu moko pe azalaka bien na mama via Queen Mother bato ebele bayebi ye. En tout cas il y a grave ekomela ki papa na biso Maswaku. J'espère que tout le monde est déjà lobby et loko ekomela ki papa na biso oyo esalamaki pa bakuluna na bandal papa na biso akendaki kozwa mbongo ka ndenge ezalaka aki récupérer mbongo pona kosomba ba matériel o babengi ba caméra et puis ba biloko ya musala asombaki na retour à papa na biso azozonga. Alors eye kosala que bakuluna ki bandeko nanga o bozomona eza pota o esalamaki ya papa na biso Maswaku bandeko na ngai. Alors likambo nazoloba elekaki déjà et puis ba publier ki basala ki ba nini. Alors ils ont dit kambo et tout ça la passe vraiment na o ils ont koma kaka ko s'aggraver na problème ya papa na biso Maswaku bandeko nanga, ça fait très mal. Alors avec qui vraiment kumoko ya makasi ezalaki machette ya sika balobi machette penda sika o ba papa na biso ekote ki vraiment tina kati na muku a penza kende ko déranger bandeko nanga. Alors batongié 27 épingles de la famille. Donc 27 épingles na moment où papa na biso Maswaku aza kovanda azo sala iloko te bandeko nanga azaka ya kovanda parce que musala oya salaka na état ou aza nango eza facilité ezo senga te vraiment à continuer ko sala à continuer ko travailler bandeko nanga leloko nini vraiment onga na yeli awa parce que situation papa na biso eza ko s'aggraver kaka bandeko ngai ezo sala vraiment pas ezo sunga te on a yaki ko meka ko sola na bandeko nyonso o baza ba artiste to ba artiste te o penza balingaka papa na biso Maswaku to meka ko tiena ba prière à part ba prière ba o baza na numéro la papa na biso Maswaku pardon ba meka ko contacter si ya a contribué vraiment to meka ko sala ngo balobi tango mutu azana na bon moyen des places ba welaka via mutu to moni eloko esalami mais situation ba oyo ezalaka ya ko s'aggraver nde ezalaka mabe ozomona ba situation ba réussite wana nde mti salaka vraiment bien ti. Alors bandeko nanga na sengi na bino non vraiment bo liker vidéo bino non bo koti bo liker te pardon avant de continuer copier ce bino message bo liker vidéo et puis bo partager vidéo na biso et kosunga parce que ba mona ki likambe sala mais papa Maswaku to moni biso nyonso mais situation zo koma batu ba ebiti ozomona. Alors tozalaka moi likambe komeli moto to vandi to bika ekomi esili to kangi maboko to croiser les bras au lieu ko luka ko avancer ko tunaka ko ebe évolution tout ça la ngoti yango mona kaka sibitima boyo kaka mutu pa asali ki accident yo basala ki boy et comment qui est grave non yango biso ba oyo tango likambe zo kokoma grave tozo pona ko panja sango pour que mutu nyonso aza na bonne foi oyo vraiment asepelaka na musala papa Maswaku asalelaka biso na internet akoka kotia loboko pour que papa na biso azwa ba traitement moko approprié nyonso ekosenga esalama parce que na minute oyo aza vraiment affaibli na minute oyo aza na mbongo te bino mo boyebi kaka parce que musala ngo asalaka na mbongo babotoli ba matériel asombaki babotoli ba téléphone babotoli donc babotoli nyonso ani loti. Alors batongi basalaki première pas batongaki ye nde bomoni vraiment oyo eloko moko ya somo bomoni ndenge ezalaki mais situation ezoko s'aggraver la famille to ebiti. Alors nyonso wana ezelo mo befoto tshwana mabondeli c'est dernier te papa la biso azokutana makambo ebele. Alors toyoki ba côté musu bat balobi depuis papa Maswaku abala vraiment
akoma kokutana ba situation moko ezosenga eza vraiment très dur yango ezosenga balosambo ebele. Et puis même na mwasi na ye azala vraiment la vie de prière bandeko na nga ka nde balobaka kobala oyo eza na makambo ebele libala okoki obala eza na bato mosusu mpe basepeli te. Alors combat ekozala pas de part et d'autre ozomona. Et surtout mpe na monde na bango mpe ya théâtre eza mpe na makambo ebele mais tolobi te ke eza bongo. Mais dans l'ensemble tozaka bato mo faut ko prier ko tika na maboko ya nzambe nzambe kaka asala volonté de mokano na ye totika papa na maboko ya nzambe parce que ba makamba boye pe diable a profiter na simaka ya bakuluna wana a profiter. Alors ils a passé pour la mboka na Congo. Alors ils na bato ebele o bazo kumisa o balobaka ke Congo biso toza bien na Congo to sali be non. Hein, c'est quand même grave. Na ba mboka o ba Congo ba makamba boye zo salama. Ils ont vraiment plus dangereux. Et puis, Ernie, il cambo vers 21h. Vers 21h, on va tambolaka, mais ma cambo bezo salama. Pour dire qu'il y a insécurité. Alors, bateau, bazo mona qui bazan na bango bien à Congo, tout va bien. Président Zosa makamba bien. En tout cas, ceux qui viennent bezo continuer toujours ko beta maboko. Ils ont malam ti. Parce que babiloko eza babiloko moko na mboko eza malamu il faut que ko silisa yango tango ezo continuer to ka en place que mboka nanu ekomi bien ti nanu mboka ekomi bien ti mboka eza kana ba problème tout ce que koloba ki oh non fatia ko bongisa mboka non mboka nanu ebongi te poso mboka ebongaki eza ba makambu vraiment o bakoki ko longola ko silisa eza ba makamba boy parce que muto aluka pona famille na ye kota misala ezate bato basisi ba classe misala ezate makambe belebele ezate mais muto azoluka boluki susu bovandisa mutu wana bozomona bozobenda kaka chômage bozobenda ba makambo susu oyo ezozaka epona kobebisaka mboka. Alors totika koloba ke mboka ebongi mboka eza bien tout non mboka na biso Congo na ebongi te eza nanu musika bandeko na nga totika ko encourager le mal parce que mboka na ebongi te mboka eza kana ba problème parce que même ba situation ko lia na bato balongi yango te na balongi yango te mboka eloka liboso eza kolonga ezaka kolia so kolia eza malamu bandeko na ngai en tout cas les restes ezala mal ezala bien mais jusqu'à présent na Congo no bato balongi kolia te kolia eza ka passe ozomona kolia eza ka passe bato bazobeta ka matolo bato bamisusu bakola mafamille misusu bakola makalatongo elo pa olia eza te eza na mwa une partie on va aussi retrouver mais le reste c'est une grande partie de la population baza toujours na souffrance ozomona. Alors tu dis que papa na biso fati azo sa musala mais jusqu'à présent nanu mboka ebongi to beta no tolo te totika vraiment basala musala parce que tant to beta rapé tolo mingi ezo sala que tout le monde que tout va bien président pas moi que tout va bien balinga tout va non. Il faut tout la savoir vraiment que non mboka ebongi te pour que président pe a manifesté vraiment ni nalu ameka ko kapona ko saler la population na et que nyonso ezala malamu. C'est ça le problème bandiko nanga. Alors makamabe ça fait très mal aux hommes, ça fait très mal koyoka ki papa na biso situation yo ko s'aggraver. Alors biso to bati non il faut te resala vraiment émission pour la bateau moins 1 franc non moins 10 francs na yo. En tout cas soko pesi et ko contribuer et ko sunga papa na biso pour que azwa traitement ceux qui moyen ko za to ko luka ko chaque contact ya papa na biso maswaku na kati ya vidéo na biso vraiment contact ni ko za wana peut permettre na mutu tout kwa za na besoin ko contribuer à ko kana ko benga pour qu'il contribue babi et nous vivons. Il y a des gens au balobak bon bino ba ko pesa des informations bino mo bo contribuer est-ce que bino boye ba so to contribuer boye ba pété ils ont peu na tina moti yo ko lubango a ils ont na tina moti mais quand même le faire ko pesa information yo za mutema o etuti yo vraiment ko ça quelque chose ya ko tindela papa na biso na ba traitement o azozwa pour fois ba makambe belé bozomona douleur wana eza kati na ye eza na bato mosusu mwa apota kaka ya mokie mememi mpe motu na liwa donc eloko ya konéglige awa eza te na likambo papa maswako toyena eloko ya konéglige te eza eloko ezosenga vraiment bamoyen pour ke esunga ye epo esunga bana na ye mpo bamakambo to ezaka mpe susi akoki ovanda motu mpe akokosa mpe hémorragie ozomona parce que avandi ntango avandi tala niveau batongi me batie lisusu na nsima
pour dire que et ça choque moi ma casse. Alors mon temps on dans mon temps ça à 10 francs pour nous ça banane moi si ça fait très mal. Au mona et quand on s'appelle au mona battu au mona à celle réchite mais au moins il comme plus bon que la grafte na loboko hey et celle que monta kende au mona peut-être ba réchite tout ça la mato pe ba évolution tout au mona changement zaté et donc ça graver ça par rapport peut-être à souci monta message qui bon ta vandi mbala moko au la bana ninda kunaye ça fait très mal mais peut-être avec 10 francs na yo tindi et celle qui souligne de ko ayebika eloko opesa bana ezali eloko opesa madame ezali ye moko pe eloko kolia eza eloko pe traitement eza eko apaiser ndeko pour que azwa traitement convenablement jusqu'à ce que ako se rétablir et puis azongeli musani na kimia la famille et que uzana ka pona kosunga na balobi soki place temps ma passe ezali faut koya koloba tokoki kaka koza te mpona koya koloba makambo eza bafutilité mais makambo eza ya pasi ya ndeko azoyoka tozobeta yango kara tozokipe te bamakambo eza makambo yayo babeta ctr nyonso yakoya kolobela pour que sunga oyo ezali comédien na biso ata mutu balobaki ata mutu balobaki yo mpe so oyo koloba atanke mopandisa yango ekosala bien apport na yo ekoporte en plus mpona comédien na biso ozomona vraiment bandeko na ngai toza wana mpona bino mpona kaka koya kopesa bino bainformation mpona komeka kosola mpona bacomédien na biso papa Maswaku vraiment asala mosani malamu yango to namonaki bato batiaki wana linga na koto kotia te na kipaki te meto nayoki ke ezokosagrave nabeki note ya suki kobeta lisusu se te pour que papa na biso azwa traitement moko approprié vraiment esunga mpe na bana ne na mwasi ne ekosala bien. Voilà la famille, balobi au coach pour la première fois la chaîne Nabiso. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vraiment, Zalawana coach Simonté n'a bougé. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bye bye.